www.potonapoto site ya solo www.potonapoto Nzambelanga Asungabino Bokende Liboso. Eh bien, notre cher fidèle de www.potonapoto.com, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission de genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités. Et voilà un des serviteurs, le Mbokate de la presse, Julien Botala Tala. Dans le cadre de Mekato plus introduction, le Mbokate de la presse, dans un système Infukama, des éléments, interprétant so. Nga on a bimé bino nanda kuna émission na bino Tala Lelo na site ni www.potonapoto.com wana moment les boss Lamine Donvo ndeba baka toujours mutomtazana mokonzi na ye nga mokonzi nga Lamine Donvo et pourquoi pas mon ami Yves Bonama na biki bino so partout na monde ska bolanda biso sans plus tarder les autres invités na biso balandi à www.potonapoto.com et partout la confiance pour pesaka biso le mbokate de la presse bino nyonso na biki confiance pour pesaka biso tous invités na so auto partager na ye boyeba mingi oboyeba kité kaka ndenge émission Tala Lelo baki c'est-à-dire émission ebetaka parcours na yo ozalaki nani pe okomi nani yango intitulé za Tala Lelo. Tala Lelo mama actrice comédienne patronne ya groupe na ye Eraka mama Suzy Bantu Ereka kande za toujours bika pe munoko ebeta ma pa para ndémission Tala Lelo sosi caméra peli et bigande za ndebe to bossa na mabanga ndebe to bossa na batu mosusu les ara toujours tozan ndeko so to partager na yazali présidente ya groupe Ereka mama Suzy Bantu ne babenga ka toujours mbote mama Suzy mbote botala tala mama Suzy impression ezani ya ba mono suselo na émission Tala Lelo pour na site sur www.potonapoto.com ya les boss à l'ami Donvo impression ngeza ya joie na sepela mingi soki nazo comprendre que ba fan na ba moninga lisusu. Voilà. Et bien, balandi émission Tala Lelo, n'a pas son mbote na baïba soutenaka l'imbokati de la presse Julien Botala Tala. Pourquoi pas n'a pas son mbote na tantine Botala Tala. Ngai na zwaki mukia ya Willy Mouchen Kodamboka. Sou na zwaki te, na robagi na zwaki te. Igenzinga le $20 rouge pe na zwaki. Merci beaucoup. Na mon le cordon Adams Luzolo, beauté image, les moko Jikam Pro. Mutasali ke pona bimemno ba parler na cadre ya Mekato plus introduction. Tozo betali solo boy ba mingi o boy ba kité. Maman Suzy Bantu koko yebisa ba fan na yo o ba Tala Lelo. O banda musalo ndeni. Musalo d'abord on a âge à 12 ans. On a 12 ans déjà. Nazaki so nazole kalanzela bazoberanga tala mutabotaki ma marié wana na l'église oui kandingi zaka moi ba groupe église na église ni aumônerie protestant na camp ngala mona soda na botami na Sokoto na koli na Sokoto na camp Bumba camp officier na salon na aumônerie na biso ya camp wana déjà na ba ekodim parce qu'on encadré biso par rapport à nango tous un groupe moana ngana zaki ko évoluer wana déjà à l'âge de 12 ans la manière déjà musala na bomwana et après wana na yo kutana na producteur na bien après longtemps na 12 ans wana maman Suzy Bantu bien je dis bien après longtemps na kota pe na makamna mususu do ba mususu comme la biso oye banoté. Déjà c'est là on a beau moi mais idée wana ezate ke wana nde don zamba pesio na koti na ngapena mama kamnanga mususu abe bagoye bango pe pour le mbokate Julien Botala avant Simba Miko azalaki habillé atekaki bilamba ça ba maison de ba client ni pe partout a pe Simba te se bazali oko ça peut biso na mo petit na bomba peut-être parce que par exemple pour ça ba o ba kité nde to ba ki na début émission. Voilà déjà âge à 12 ans classe non na tangi na koli na sisi pe classe nanga. Allez, na côté maman mususu ba commerce ko bimamboka kozonga mboka ainsi de suite. Si tangu na bandai kotanga wana na biliblam tangu nazotanga on les années connues na 14 octobre place nazo diplôme na ngai tangu nazotanga na université nango ILK tozali na yaya moko JC Songo wana o akoma lelo les grands producteurs à Paris, na PCP Mbote en passant, parce que son Suzy Bantu au lilo, Mokimombeba, c'est grâce à lui. Yende Abimsanga, moi producteur Abimsanga. Yé à mon akokola nanga, ayeba kokola nanga, ayebi ki nazanelo kwana. Ezaki bonjour, azaki ne pe na tournage, nga pe na utai na bamboka na utaka. Na ye, na kutima on a tournage na papa Doudou, basaki batobeli.
parce que vraiment bato ebele ntango amonga bantu nalukaka yo baesenga kaka kozala na motel mais nayebi te motel yango kote nini tosololi mpe na ye apropose nga mpe nasala pièce oyo ezoya ya groupe na ye ya nzonzingi wana banani bazali na nzonzingi wana ebakata azalaki camarade nanga ebakata azalaki domaze azalaki Léa Ndaye azalaki papa Doudou paix en son âme akufani ekalaki ndatika biso paix en son âme papa Doudou azalaki bazalaka bato ebele mpenza masasi azalaki eleka tellement kala parce que nga déjà oyo nakomokei na 11e année ya mosala oyo allez-y comprendre que ya mosono ntangi yango 11e année nazotanga depuis na bima nde naotanga yango donc bazalaki vraiment bato ebele apropose nga mais tant oyo apesaki ngai voyage moko ezalaki su liboso na ngai nakokaki kosala yango te te wana nanu kuna bimi te tala papa Doudou ntango azalaka papa Doudou atiki biso ça fait combien de temps siko makambo na obeta ya ntango papa Doudou azalaka wana makambo kaka bavoyage na nga privé natalaki su calendrier na nga voyage moko susu ezalaki na nsima wana moyen na ndima kosala eloko ye esengai nga ezalaki te nga moko tunatunaki nga bia est-ce que nazasuna temps ya kosala susu makambo susi nga nayebi yo ozala na eloko wana parce que ya mona kokola na nga ese ok soki osisi filme oyo ndenge opesi nga programme wana ekosimba te tokokosala yango lisusu mokolo nini ndesanga te so nasisi deuxième film nazozonga poto so nazongi poto nakoya dans 2 mois après 2 mois ok après 2 mois nde tokoki sikoyo kosala na eloko wana et puis esalamaki bonza masungaki esalamaki bongonga kuna sina bosana nini oyo ekarnaka na l'époque na temps première nzonzingi nanga wana kuta kobosana yango te titre nango d'ailleurs ezali libala nazalaka camarade ya Léa non nakobosana yango te moto liboso tana simbaka miko nde ezalaka émission 0 invité liboso ezalaka papa wemba na pesi mbote vk vivara muzika momba donc nakobosana yango jamais wana papa ya bana na biso Romli na Julia napesi epe mbote vie beaucoup place oza na compte à Romli na Julia o mama bango ya yebi promesse alibala nde nazoloba wana filme na ngai ya liboso nzonzingi na nga ya liboso nazali camarade ya Léa azaki mosa alisala tozali na ba professionnel ebele penza ya mingi mama linga azalaki bidi masasi alisala Willy Mambu apo donc ba professionnel bazaki suzi bantu so na raisonner lo mo boyeno to e bandenge muto mutazaka na modèle na ye ndeti na modèle na nga c'est monsieur Benoît Lukuku Sampu wazali lelo conseiller privé et ambassadeur RDC na Portugal na PC mbote Benoît Lukuku Sampu modèle no zaki nani leto mona magino tango zaki na parler o so tala vraiment nga mafuna zaka loko la ye ya Léontine Mama Bomengo est-ce que vous avez tant oyebisa ye kuta pe tambo so na cadre ya bino mi bandeti nga Benoît Lukuku azasti ko na Kinshasa na otoza la pena non na lubango kana ba émission mais na siri comme la kai et comme la kai o kreka gaz o taka yepe da ozadana wenge na yo moko ndeso ke oko isa matandis que bible bifo za toujours na sama kolope ya mama na yo to ya papa na yo te elote na créer gaz ça embenga em souper na stade et ba lubango kati parce que dernièrement pe nazara na papa Kizamina na yambaka epe alobi muto chai maboko se tambolukoki awanga na te na niveau ya Kizamina lobango na TV ne biso émission tala lelo mena kamuyo ndenge okendo lobango te poani te na lobaka yango déjà na bikufa bokuta na taki no te monique yo vraiment des modèles oyebi ke ya Léontine vivaka te en Europe, mais ailleurs, de temps en temps, rare de fois où il y a peut-être une débattant na biso ça raté que tout la émission tale le bon comprendre l'esprit ngana mais c'est Benoît Lukuku ça pour modèle nga azalaka wate azovana na GB siko mais ngana ngende ko mono tant que modèle nga mais il y a lobby azoka tenter pour na contre pour comprendre l'esprit ngana non na lobby bongoté ça les autres de prendre na ndenge modèle na yo ayelaka na ndenge ma Léontine ayelaka on comprendre ma Léontine ayaka vraiment souvent ti on comprend, et c'est différent. Mais on a ça l'effort, à ta maman Léontine T, à ta famille naïe, pour la signer la reconnaissance, na rendre bango visite, pour Nathalie Sabango qui moi na maman Léontine a bota yeyo par rapport à Msala naïe.
balandi émission tala lelo Eh bien, balandi à www.potonapoto.com, na pesa mbote na les boss na Mindovo et pourquoi pas na Londres, na Georgie Mbaki, na Paris Clarisse Alombo, na Tunisie Maître Fistolumu, mais Yannick Boyaka, na Paris Cédric Boyaka, Afrique du Sud, Gelor Boss Bossambo, Binonion, on a pesi mbote na mon ami d'enfance, Hervé Aurore et pourquoi pas na Hans Luzolo partout nous sur Dabiso, Mister BBM, na bien Binonion sont partout, Libana Mbokane bo pesa la confiance dans les mbokate de la presse, Julien Botala Tala et puis Suzy Bantoko bisa biso tango sala ba mama na so groupe nini oyo parce que son to landi bien na parcours na yo ozali ka système banzonzi mais groupe nini oyo ko vanda kino ozwi pour moi encadrement de tinga na zo encadrement na RTGA na CMB na canal ki na TKM na ko bima na chaîne ya l'évêque président Denis Lesim Vuluzi Nzondo TV na ebité est-ce que mon chaîne nini groupe nini vanda kata na moi ata moi ina na pamba. Oh, bah, comédie, bah, l'équipe au boire. Yoka journaliste. Combien de mabouanga sa boîte? On a battu télé. Na boîte combien de vinabis? Ah oui, que ça vinabiso. Kitoko. Ok. Ndingo lobika kangai parcours na nganyo so na lekisiango ba nombre année on attend na lekisiango kaka na kati ya nzonzing. Donc ils ont nzonzing des mutu le boti groupe reka oyo. Mais epekisa ngate ko répéter. Groupe union surtout. Oyo ngana zaki ko linga so na bi lelo na okene ko répéter na groupe songolo na kina répéter lobi na ke répéter na groupe pakala na kina répéter indépendante ouais indépendante na zayi bon Mommy tight boy. Mommy tight boy. C'est bien balandi émission ta le lobo comprendre ngana ebike po mutu akemba pe na musala makasi eta konzonzing esenga rappel za mo encadrement pe ya mo ko nyo kwa mama ba nini na ba groupe mo mais ya le kaniti me babi mutu na mutu azaka na ndenge na epe azaka na line na ye non botala tala différence c'est nini entre nzonzing na bato bazo évoluer dans groupe parce que to ebike na nzonzing bato nyonso ba ebi yango ba hotela yango bana basi ya nzonzing baluka kaka bakoma ko exiger na ba poste c'est-à-dire que exiger poste à mon akon na kata groupe ba ko étouffer yango même si yo moneka no pose no libre mo za na liberté obiso na journal na terme journalistique to ba liberté de l'expression on a no libre aucune place pour que ça le mais on ngaki te cause la na mo encadrement mo bo souci on nga mazala mo posa na ebangwa non nazala vraiment désolé na likambwana ngai soki kobima mais na bima na nzonzing te so na bima retard eza pe na phénomène sobe l'a dit nde na oloba boye ayebi pe na loba ngo mukolo bako tuna nga question na otanga ko mona parce que yondo sala que ngai na bimela na nzonzing groupe ali boso nga na ngai na bimela ya groupe na mais ya za roboya oh ya solo ah ouais na éviter ah na rataki phénomène la die sobe kaka après na sala émission on a auto sa émission na phénomène la die sobe s'il vous plaît na pesi ba gros bisous yé na molonga ene maman Nadine na bana allez ba gros bisous je vous aime beaucoup donc yenda ko yeba et puis so yo kutani na yebisa na saki émission na Suzy Bantu abi lelo yé soka bimela na nzonzing eza pona yo parce que yo obalaki koboya osaki koboya pona nini koboya po bowelela ba poste te pona poste te aye wana déjà c'est qui président Lisboy wana bazena ba de Londres na ba camarade ngi bakata et tout yesu ko aza parmi ba comédiens otoyebana na ye avant na komape na mondo yo aza avant donc pour ça qui ba raison na yo ezaki personnel peut-être par rapport bon moi na lo bango nyoso awa ezalité bon azali na ba raison na oya monaki que na kosa théâtre te ngape na tuni ngabi soki siko par rapport à ba raison oyo pesinga o moniki na kosa théâtre te allez-y comprendre que c'est un don o moniki ndeka yo mom tozo ngoma parce que biso bana de biso ta lelo ndeza la vérité cachée moko bo o les mbokate de la presse gilet botalata za na posa yeba parce que na yebi ke muto ozo chele moi lisu ndoko luko protéger pour yebi ke soko bimisie o a vous allez exposer non c'est un frère que j'aime bien c'est un collègue que je porte dans mon cœur. Mais ezaki sans rien penser il y a zakota la déjà ndenge nazama comme na salaka et tout azomona que na ya na monde théâtre na yo sani par rapport à bongo et ate ke poza ki na lisu likonanga azomona le bibongo te bi okanza mtu mabeza lisumu ezali sumu makasi mais Suzy yo sani
na théâtre yo luka nini oya osala nini ya onga na bise lokola ingala zarana bino souvent et que yo omoni que par rapport à ndenge nazaleli et ya standing et tout na oya sani na théâtre comprendre que ça donc mais azaki ka catégorique moi na bima pe na groupe ne ezalaki te tango producteur na ngai juste songo abinisanga ayaki et puis voilà ezaka makambo nzambe na ba ndenge zaka na bima ibongo. C'est bien eza makambo nzambe na bana na ye Suzy Bantu koyisa ba fan na yo parce que lelo poza modèle oki batebele pe bazui pe courage pe don volonté pe osala musala oyo meilleure pièce oyo Suzy Bantu asala na parcours na ye ezaki nini eza ebele mais na gardaka na tangaka nanu oyo ebimisanga nga na bimaka na deuxième pièce na ngai wana vraiment bozoba na ngai bozoba na ngai kaka pas producteur na wana juste songo na joué liboso o na na biso promesse à libala wana nazaki kaka nazoya nazo accompagner ka jeu ezaki mingi pale non wana promesse à libala parce que meilleure pièce na ngai o tikalanga o ebimisanga lelo Suzy Bantu ezali bozoba na ngai deuxième pièce ya JC Songo soki Suzy Bantu aza na posa nde ezalaka no ozosalema ozo-incarner ozo-jouer pièce moko boye actrice nini pe to acteur nini oyo Suzy Bantu alingaka vraiment ke soki alobi kote oyo tutanaka même oyo mpe baza lelo mpe basala bagroupe na bango oyo ke botravaille na bango déjà avant mpo tokoposer question te na baino botravaille na bango te même na banzonzengi même oyo bana mpe bagroupe na bango ata mwa 2-3 oyo moyo ozala se sentir vraiment ke so batiki bino mibale boko improviser mpe lomo boyeke mpe normal mpe bato bakatani bapanzi ebakata déjà ça camarade nanga yo ebina déjà so boza camarade libanda so batie bino siko na scène omoni bozo beta kaka ndenge boza ba camarade libanda eza bongo eza ebakata eza Sundiata mama Linga wala déjà mama nanga pe to betani bien libanda mona bino na matanga Teresa na boza pe na bolingwa ah mais bien sûr c'est ma copine na pesi kutumbo te maman présidente du groupe La Faveur de Dieu Thérèse Alana je t'encourage ah mais oui wana zaki papa na biso to faki papa boti camarade nangai collègue nanga azape botinga voilà Suzy Bantu patron ya groupe na ye eza nini kombo groupe nini po ngana ngana loba me biga eza bien bien mapena munongo na eza groupe Erika eza groupe Erika. Erika oye! Oye! Erika oye! Oye! Erika oye! 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 Nani mokonzi? Momi! Nani mokonzi? Momi! Mane to beteli momi maboko. Momi yewana. C'est bien, les aura toujours tout le monde va avec nous ambiance vraiment ezali na mpe maintenant encadré mais abe menebi que to koma ti place wana mais Suzy Bantu likanisi wana ya groupe Erika et utaki wapi likanisi groupe Erika et utaki epai ya ba suite ya demande ya ba fan nanga po ba mona ngai fallait ka ba somba ka ba CD po ba mona nga ba koma epai na souci ya ko mona nga régulièrement ande ba mona ba ninga msusu baleka na chaîne Songolo pakala ba non ba exiger kinga te na comprendre ki souci na bango et puis nga moko pe na mona ki que na koki na nga déjà ko bota na koliti na koki na nga pe déjà ko bala ko bota yango na koki na bali na nga na boti mwana nga yeyo Erika ne ozomona yo tango Suzy Bantu azwaki likanisi ya kosala groupe Erika banene basoutenaki ye moralement physiquement spirituellement et financièrement na 4 personnes na ndeni na monde na biso oui na monde na bino na monde na biso nazwaka conseil ya mama Chakou mama Linga pe lokola jusque là bango balikaka parce que oui bango nde na kende vers bango bango nde na kende vers bango et après na ba mususu oyo na okende sous vers bango pona mwanda mbu ya conseil onga nazoluka na yebi nani na okina momani na okina momani eza bongo pona ba soutien otuni bongo ba soutien uta de part et d'autre te papa ka pa ba fan na biso nde tozaka so ba ki ba on souci kuna ça un mouvement ba soutien zoya par-ci par là na tango zo ba soutien
vraiment aza vraiment la main de l'éternel ya solo Johnny Konda papa nzamba pambola yo il était nalobi par rapport à ndenge ozokanisa te finance ou bien nini te soutien spirituel lui qui est les kinyonso c'est le spirituel qui dirige le physique t'inquiète oui spirituel te dirige à la physique il y a besoin côté où on a encadrement spirituel na sambela na refidim to sambela place mona météo na PCP mbote météo batika yo to sambela ne place mona refidim na yolo ezo et pas ya apôtre Briali Chilumba na PCP mbote na mulonga ene mama Marthe. Est-ce que ibangisa ki oto mona pe ba groupe mususu ma ke zoma pe ke ba groupe mususu ezali pe ba umela pe makasi mais oto kotanga ko mote pona bige bino bongo ki mame polémique général kanyama pe sa lobaki mais o ezala ngo internet kanyama sate kanyama okangande ba megabyte to okangande ba giga kuna c'est-à-dire que ba groupe ni yokuta ki pe na tango wana omona ki ke ezali pe kuningisa yo pe zo pe so pe mo force ndeti ngala za tango na simbi miko tango na simba miko na tango na zo mona popone mo pasula na RTGA azo ningisa nga botala tala zala ko to bien to na tali kuna boye Nicole Vangu il pendant soutenir ngaipe azaki me bale Vangule donc c'est-à-dire que Vangule bangoto ba pe ba soutenir Gine botala tala ndeza la toujours yo pe batuni no mozo mona maki non na tango wana ba sali pe ma groupe na bango maki ma mouvement zalaki OK ozo pe mo exemple pa na bango déjà na oyebiso que obandaki na kotuna groupe nini e bangisaki ngate me encourager kinga plutôt ba groupe union son akuti liboso et encourager kinga ndeko sa groupe nanga ona oyebiso yangwana artiste nini ya liboso to actrice nini ya liboso o rekitaka na tangwana na groupe nanga actrice ya liboso ona rekritaka eza mwana nga Otanya elela telema poto to solisa Tanya ndenge zalaka toujours mbote Tanya oko yebisa balandi émission tala lelo mama nde muto alandaki yo be yo nde muto alandaki ezaki no ndeni betela solution mo muke bon comment te dire c'est trop dinako bakaboye ngande nazaki pa nae et puis na sepelane makasi tanga fongo siku pa solliciter nga isingata moi na fongo siku nozala na besoin no okomo travailler na ngilongo wana usala pe déjà avant sika mususu bende te na sala note okimara mais tango longa pe obenga mission ta lelo e ya oyo lo baba parcours place ozala kiza bongo te na sala note groupe na ngadi bosina bando sala zaka groupe reka oh ni na pesa ko jouer ali boso non to bandi na pièce note mais bon mon aka rola pesa merci bon va profiter pe mala moko o pesa moi 2-3 personnes mbote so pe aza PCP mbote bon na pesa mbote na bosina mama nanga na pesa mbote na pesi mbote na Glody Bolungu Diogo Océan na pesi mbote na Chichina de Paris et puis na pesi mbote na wagon sœur na ngani mamanzangu Soraya Sengo Charmante Lokuli et sans oublier Joël beaucoup Mvu balande émission ta le beau comprendre que papier zaté mais azo bimisa tala mabange belé donc ça dire que donc il ici alandi yo botala ta balandi émission ta lelo na biga que tous toujours une ambiance émission toujours partager boy ba mingo boy ba quitter partout na monde sika bolanda biso na www.potonapoto.com toujours na maman présidente azo kamba groupe na ye azo kamba ngamo vraiment na santé qui vraiment que organisation les ali mais moyen na lo ba minga ete publication na lobby to bimi na déontologie na biso ya journalistique des alara toujours oko yebisa biso na groupe ça dit combien de temps maman souci bantu groupe nanga est commis na ba 7 mois tant groupe comme na ende comme na 7 mois wana est-ce que ça des pièces moko dake kangi pe mo batu pe bandenge za ten karamingi te to banda tournage à pièce na fin du mois toujours banda tournage à pièce balandi na biso ba mona biloka kitoko to lambeli ba kombo ya pièce wana zami Ereka naloba bana nga baninga te naloba bo comprendre que quand neto robaki ya kobanga ndeko za rapé MOP bobanga azobanga pe ka ki bakoyiba nga na bayiba nde ba musicien yo pozo komisa kobanga ke bakoyiba lisusu bendene non ba titre ba pièce bayibaka t'inquiète titre nzembo pe bayibaka
omona ka obimisi yango boye okuna mpa sala yango okuna mpa sala yango mais en réalité ezalaki nango ya okuna est-ce que te sa jete ngai nao na bandi oleka te bango baoleka déjà na opesa titre filme nanga boye basakapare nango bango lokola baoleka basali yango ntango biso mpe toya tobimisi esali genre or la presse na biso Mama bisaleki mama bangana kitoko. Pembe chéro. nga mona nga mais bino bo comprendre bino gande ezokene siko mais bo comprendre gande ezokene mais siko ozo gérer ngondeni omwa ke mutu na mutu auti na comportement ne pas na ye ozo gérer bato pele musu sazan ba genre comportement ne mais ozo maîtriser ngondeni tandis que yo mo ozo bagino na parcours na yo na tikali komone sika mo to lobi ko vanda ki place moko mage to ampe mulai ba encadrer yo pe ondo ba kuma ba président pe ba présidente ba entreprise na bango privé motuke loko zonkadre mate yo siko wakadre mo zio ngondeni tozo gérer ngondeni mais kama betela na biso lisolongo euti na ndako parce que bana onaza bango lelo bakaneti bana famille na famille nyonso mutu abotama na bisaleli na ye mutu azala na loyenge na ye mais déjà naza maman nzambe apesaka mama motema moko boye nzambe apesaka vision apesaka mpe provision apesi nga lelo chance wana ya kozala mama présidente c'est que apesi nga mpe capacité wana ya kodoser l'esprit ya bana na ngai donc na maîtrise yango mpenza très bien ndenge ezalaka mwana lisolo mpe ndenge ezalaka toujours nde tomona bagroupe surtout ya bino mingi bandeko na biso ya basi bagroupe na bino me mingi meumelaka te to ekomaka no mwa baacteur mosusu bakomi kolongwa to baactrice mosusu komo kolongwa omona nalobi teke yo parce que ezalaka omona patron ya groupe wana baweleli mwasi baweleli mobali na moto atravers pa na ye mpe eza baréalité oyo ezalaka partout bino nyonso boyebi yango moye totanga bakombo te parce que ngai limboka te de la presse na okotanga ndeti yo oyebi déjà oyebi na yo mpe mais moye natanga kombo ya te parce que toza mpe na tano to ta eza nde ya mama suzi bantu nayebi te vomomona acteur na yo ozobima na ye omona boye acteur wana de base azana de base na ye pe à travers kaka actrice na yo actrice pe tanga okelo ka bongo mona pe ke na bu ateleka bino bongo yebi ka ndenge ezalaka ba atengami na yebi te pona Berg oui bien monté Toujours toujours en avant Obeteli momi maboko. botalatala ntango nalobi berg eza mpenza berg yo lobi ka ya bana mibali me ya bana basi mpe ezali te ya bana basi mpe ezali eza vraiment mawa na pasi parce que eza makambo oyo ezosalama na monde c'est question na ngeza na mabe te te eza mabe te mpo tu nango seke oyebi ke ezosalama namona ekutu na ebembe ya ndeko na biso Theresia namona ekutu opozaki bajara baquestion wana na yanga ndeko ebakata namonaki avibraki kutu makasi asengaki yo mpe émission mobimba ya bino mibale azalaki na mambo ebele ya koloba na sujet wana na osepela oluka ye ndenge asengaki yo bosango na ye moto aza mie place ya kopasula moma wana mais déjà naopesa bango conseil parce que bazali tala lelo oyo bagroupe na bino ndenge ekufi malamu groupe ekufa na raison mosusu et non kaka ndenge nga mama présidente naza boye nakobima na mwana ngai Prince Berg kaka ndenge nga mama présidente naza boye nakomobima na mwana nga 6000 Berg babi bolingo etanga te amour est aveugle te naboyi te mais mpo na groupe na nga emona na okota ta prière bolingo wana emona ka nde naza bo nakomobima na mwana nga Trési Berg nde naza kaka boye ale na mwana nga de best Berg ata na oyo ya basi ebandi soki kutu ya mibali te bongo oyo ya basi est-ce que na pièce ozo préparer pour osalela bafani na bino na ba o ba découvrir yo ba ba tunso découvrir que na banzonzi et pas ba découvrir yo moko sikoyo en personne au sans ça poser est-ce que ozo appelle makanisa benga pe mo ba ndengo musupe ba terre ba trice musu na posa na nga et puis sur demande na bango kozanga te ba oya. Et puis au travail au répéter place le couture on a Inzala Matonge sur Prince Kasavubu na ngamba Matonge acteur to actrice nini oyo bien groupe musu pa ida au visiter ata pour 1 minute
Jérôme, il y a Sinark, il y a collègue na président Caleb, na pesi mbote na ebiko. Ok, na emi kili depuis lobby. Na ebi nanga. Pesi nanga la chat mbote na bana na ngake mingi yo yebi. Pesi nanga mbote na ebi pe ko zola nanga poza kuna. Jérôme, il y a groupe Sinark, Branly, il y a groupe Avia, Nouvelle Vague. Bangwana basibalikia pour notre bana po Firenze, on peut balikakia pour notre c'est bien balandi émission ta lelo ibika nde baloba soki miko sepeli pa bana na epi faut baloba des arts toujours ba se présenter pour iba bango, c'est-à-dire qu'il faut baloba bo mona uko bo découvrir bango nde bo tala bango toujours dans monde nde pe baloba ba se présenter boye ba baron na bango ni o ba jouer na kati ya pièce ya ta groupe ya groupe théâtral ya présidente Suzy Bantu ya groupe na bango ba bengi na kombo ya Ereka ndenge za toujours bonjour ndeko bonjour se présenter kombo nani. Oh, merci beaucoup pour la parole. Comme on a un prince à la seconde, check, moi en empaté, les capitaines de l'équipe. Pourquoi la bingo à la seconde? Comment nous avons auto T'es comme on a ils a depuis Kala. Depuis Kala Penza, donc à la seconde, je fais mes trucs à la seconde. Tout le monde a beaucoup de choses, ça va combo à Bilogo, à Banzete, à Banini, mais yo, ah, bah, ça va goûter le monde, l'union des athées. Ah, bah, ça a une prince. Pour une prince, pour nous avoir mon conzi, mon euro. Moi, on a bien aimé à mon conzi. Bah, c'est la bino na coupe, na bino na pièce, na bino zo bimo, au Banabon. Ouais, film à Kezoya. Botiakaka, mitema na maya malili vraiment, beaucoup faté. Bon bébé nous va surprise et belle tellement. Non, le bandit, moi, je suis ma bonne kitoko. Pour ceux qui ont lamba bonne, ne sont pas lamba bien. Mais kitoko, si connaît ma saliki. C'est bon, maman, nous sommes moi, nous sommes fort bagarre, bon. 3W poto na poto. Merci pour la parole. Comment on a Béatrice? Nous avons moi la Suzy Bantu aboti na A. Yo tano pesikate. Bon nazara A. Zaro A. Uta pesikate. Na ote sigata boti ngandi na siku. Yo na groupe Ereka aujourd'hui à Roni. Bon, barol nyonso ba pesa nga na joie. Nireka to fort. Artiste ça na sexte. Ah, sexte nyonso ba pesa nga. www.poto-na-poto. Bon, comme on a 6000 bi 6000 bi. Comme on a 6000 bi. Na kati ya groupe Ereka on Roni. Bon, nga mana do nyonso bo tanga na travail na. Bon, nga komo na ngai Consolata. Komo na ngai Consolata, mama muyaka. Mingi na joie na ngai tonalité kiyaka babenga nga mingi mama muyaka. Bon nyonso rôle nyonso ba pesa na jouer na nga mais na sepela mingi na tonalité na nga kiyaka. Na joie ngo fort. Mais balande émission ta lelo yo ebikaka nde balobaka toujours TV za radio te nde za radio toza na G20 prix G20 Gcam Pro OK et au sala pe bien bo sepela ça pe ba fan na bino kaka talaka vraiment joueur pe so ba yambi mo ballon za rapembeni boko robeta pe lo mo boye ça pe plaisir na baiba na nous partout na monde na Cameo na Georgie Mbaki na Londres na Christelle Kumbo partout bino no sa ke Karine ici yo peut-être mumene bino no c'est boza Igete Ndungi. Bon, ça va, merci pour la parole. Tellement tous les artistes, il faut tout ça la nyonso. Donc, aussi, on a droit au salam. Makambo wana ulobi wana. Biso na kuti na msona bayaki zalakate. Ndanga makubaluba kana kijaka mfune mbata kana njata mjaldi. Kika makambo wana. Meka susu te kusala yangu. Yuku kambi simiri keba. Ifeti sadilabu. Mustamu buna nzola le mene. Ibuatu feti sadil. Muki feti busilabu. Na lubi tukusadila yangu pungana dingi yangu ifi salama kuki kubuya yangu ti engeye mini na wena jakala kunchoya yi doki dona kana na zambali na ndako bo na lungo na ndako na tikele jo tala hana kubongo kunchongu wako akamba manoko na soki yo na ndako mama na yo ayebisaka ngaka uzabungo te ujuki na yuki nzeye bunzingewa yakala mene yena yanketu kasi buna poele mene ibwatu feti sadil na yibi yoza mbadi ngai na zadi mwasi me uyu ngana lubi yangu tukusadi ibwao Eh bien balandi ya émission tala lelo pour comprendre le degré ambiance oyo on peut savoir nos sentiments ya pièce na bino oyo ya o bazo préparer les bino des alaka toujours
Merci pour la parole. Kombo nanga Ingeta. Kombo nanga Ingeta. Flash Ingeta. Ozo flash Ingeta. Ozo kombo na wapi? Bon, kombo na zoki on a sepela na makasi. Utaka na groupe nini? Bon, na uti na groupe mote na bimika ai pa momi nde mtabimi singa. Masuzi ba. Elo ni sala ki sepela na makasi na ndenge par rapport à ba qualité na rolo bango kana mo minute muke. Bon, na sepela ni makasi pa solo la bien, azala bien a moi si moko ayebi komi kitisa. Mbote papa kombo nanga Mira Lisiki. Nalinga suzi batu mingi. Merci vraiment na musa malamu asale pa nanga nazale pe na zéro na mutu na ebe elote. Est-ce que so ba biba pesa yo rôle mo suzi bantu incarna ka o kokango pe na ndenge linga ki mingi nde la renom modèle na yo ndenge bo sepela ni mingi. Papa no betongo dada. Okomika. Bo sepela. Na ebisi bino passion nga za nango yaya. Noko lobate ata bino moko. Est-ce que na université bo mali to zabwe muta pasi za kangai. Lokanga na sala pasi bo si pasi bo baminga na mukolo ko adi bo loka bo teka nga avandre ke bota muta pasi ye wana ya to zande mo na mukili. Biso so kokate ya. Nga bino bana mbongo menga na mayele nanga. Na droit teka no mayele nanga bo pesi mbongo na futi minerva nanga. Conforme, on peut la plager. Maman Sala. Bon. Toi, 2 points pour tout le monde. Mbote ndeko. Nzambe. Ki boss la mine d'offre. Tama mwazo mona. Mbote. On a un passe. Mbote. On a une mère en lobate. Parce que ma maman n'a compris que ça la ngango chez Zaka maman langai. Et en plus, papa, Nazaka moi là est moko. On peut imaginer maman pendant tout ce temps avant d'aller, maman langa tombaka amoureuse langai. Ma mère me dit que non Trési, je suis amoureuse de toi. Mon frère, dis-moi, nako yebisa batuni, nako sala nini? Mon frère, conseil ngai, yebisanga la salini, na lingai, na boya, na koma libomba, je sais pas que na salanini, On a sur la comprendre bien ça ba sentiment ba zo bombela biso balandi émission tala lelo les boss la mine pour on a comprendre bien c'est-à-dire que on va découvrir yango à partir de l'émission tala lelo na site moko www.poto.com. Mama souci ba en tout cas na otu mona vraiment mona moni ambiance pe degré ya bana bana souci na o sali bana na yo nini o ke baza na confiance no makasi bongo o ke na pièce na nebinité na pesi ba on vaccin ya nini ya msala ça musala est-ce que bana no babandi pe dako se retrouver pe patanda pour 7 mois pe de mois toi que pour biso na www.poto.com les boss la mine de voiture de la ramoto na moto moi et logo na ye le cordon na so Adam Sulzolo aye bien soki ngai na lobi okoloba o alobi bana baza bango moko tuna bango caméra les radio te les aura toujours toi la posa maman obisa biso est-ce que na groupe il y a Erika il y a les boss il y a présidente na Erika il y a présidente na Bino Suzy Bantu est-ce que vous se retrouvera paix oui il t'a se retrouver mon makul msam ngwama Suzy Bantu kata sala msam mene kala Suzy Bantu azadi kusala potu zala aza malamu azosala nyonso nazo se retrouver pe na nyonso siko na bia pona nini yo batune na munoko ya lingala okina bisoka na mambona bon musam mene ye mama yak ye mesa na kala nazali yo mobane est-ce que olimbola biso makambo oyo yo question biso to poser awa wana tana lingala vraiment tout comme en français tout comme en anglais bon ça vendait ka maman ba chobo yango to chaka chobo banini tellement lobi ke yakanga makasi na mère talaga do mère mta sali poazala vous comprenez banda ya awa se retrouva yangwana donc talaga mère on ngabona ubak sali susu kuli utamo na kungodi ku hajo na mini ikwendela mutarsi pa mukombi mutarsi mudiambudia yandi donc ndena sabu na kenda na tarsi pona mama
donc matarama bakondi te donc mpona mama poto na poto. Souci bantu tout le monde vraiment en tout cas on a senti que bazo bango avec l'agressivité que au ba se retrouver vraiment dans groupe. Mais est-ce que nani wazana simana yo? O ngende to mona maki no mutu mutu fa sudende tingai nazana Willy Musheni ko damboka ona bandela ka toujours pona liaka mbongo Willy Musheni ko damboka. To solorana iba. Mbote iskazali véritable ko damboka. Ya Willy Musheni ya yo yangwana ya yo anu mutu abatu obwera no mutu te. Na okana ote mutalobi ki wakutana na Willy Musheni palili. Rien. Nani azana simano azo soutenir de façon que parce que pièce na ne limité to parce que ba lobi ngale mbogate pona lia fona simamiko. Je vais bien sûr répéter au salam non mais non ba moni everté. Alors si vous c'est-à-dire que est-ce que aux sala bango faveur les na ba propre frère na yo bizaka na ndenge no to nani azana simana yo. Non jusque là oui. Nazo sala bango faveur na ba propre frère nanga. Mais muto azali boso nanga simana pe mi pansi na Jésus-Christ. C'est le Dieu que pouvoir quoi. Ayebi bien que sous ibanto asali coopérer ka azana bana fuba sepela. Azo pouvoir à sa manière. Moi na mon pe mon évité so comme stratégie na bino to comme nini o comme qui au salsi groupe comme moi au matama ngenge nzela mangenge bo ba prière que bino pe bo sala ngo pe mo ba jeune de prière na église na kata groupe ya Ereka. Non to ba nango bientôt parce qu'ils ont un kata programme. Oui, parce que exactement que comme système de comprendre que sans Jésus-Christ, tout coquille le côté. Il faut y aller liboso. Ce qui y est liboso et après nyoso et nasima. Message nous repasser na baïba otala opé ba pour ça soutenir yo ba ozo ndenge ni numéro de téléphone et puis partout si kani ba ozo place pour aller à répétition partout. Vraiment nazo singa na batu nyonso oza pour ça soutenir ngai. Na fongoli maboko nanga groupe Ereka mobimba to fongola maboko na biso. Toyamba bango batuana o bazana beso ba soutenir na biso. Baoyo balingi bombi. Baya. Baoyo balingi biso. Baya. Baoyo balingi bombi. Baya. Tobele libino ba o bolingi biso boya. Ba o po bolingi ngai na ninga musala boya. Numéro na ngai ezali 089 00243 00 ya Willy Musheni 89 38 158 00243 89 38 158. Boya vraiment ko soutenir groupe Nabino Ereka. Et ça groupe moko ezana plein d'avenir. Talara ba talent o utio le kawa. Ba talent grave bino mo découvrir. Liboko moko et kokapea comme makilo ebelete so ba ko soutenir nga na tokoka ensemble na bango tokoko memakilo bat ba retenir ni ndengo le kine émission tala le prix pour na site www.potonapoto.com bat ba retenir kaka que groupe Ereka bientôt ils ont tourné première pièce nango calamité dans un mois to banda koleka na ligne de chaîne. Il y a télé na biso awa na Kinshasa. Il n'y a pas de souci, on est là pour na bango pe pour na bino. Ba question ya bango, ba réponse ya biso. Moi 2-3 personnes avec ba Hollanda o tala vraiment zape mutabate belé partout dans le monde. Au polémique autant na notikana ni mais na kutanga kaka même na continent nous kuna na Paris. Wana zomona mire ngwa ma vraie chérie pembe pete lo kwa kanga moko lekinae 24 à demi kili. Maman, basalam no yangwana naki na Londres namoni nene kundaka ka kuna na Londres namoni café Chenchimanga ba bisou na yangwana namoni café Kamondo Mulamba grand frère café Chenchimanga ba kuku na yo yangwana wapi pa namoni Johnny Ikonda loboko na nkolo Ereka business ndoi balobi veut dire ezande yo fana yo papa nzamba batsebele ka kuna na Suisse na moni Isker Fernand na pesbino mbote belé merci pour la soutien na bino la ki na Hollande na moni Ekirita bino mingi ba producteur na nga juste songo ba mbote na yo na ville masongo esika bozali na nga bino mingi bino ko sara que ngana zala camarade na nga ibakata vimbo
simba na loboko en avant tokoma kubangelo te, on est ensemble, il y a pas de souci quoi. Diogo Munene Limbigazor défenseur ambinga Patrick Lelo Maimona Biskoza na Gabon na ebike Gaboza aussi pela ezui Diogo ambinga ya mbinga na ebi savoir faire na yo yo ebika kanzamba batelo kuna évolue pesi no mbote belé na pesi mbote à mon papa chéri papa Etienne Bantou Ndetinga Limbogate Julien Bodantala na pesi bino ba fleur rebelle groupe Erika Mobimba en tout cas ba fleur rebelle à bonne chance ngezaka bien de botani comme Nzambe okena ngo liboso botika Limbo katia maboko Oyameye wana kala lelo bien dans l'émission talelo na pesa mbote na baye baso na biso to bon chité na émission na biso talelo na pesa mbote na baye nyonso bolanda biso partout Trésor Kandol Iget Bakika Paola Bakika na Angola Iget Bakika na Paris bino nyonso na pesa nyonso mbote na biso Iget Ndungi Junior Ndungi bino nyonso Trésor Cameo na États-Unis bino na pesa mbote les boss Lamine Dove et pourquoi pas c'est Adam Suluzolo na biko za partout ce que bolanda biso na pesa mingi na biko bouti ko yeba mingi Oboyeba quitté à travers actrice Nabino Olelo a commis présidente ya groupe na Erika Mobimba naba acteur na actrice na senti déjà que Santatala Nadine Bofia Nabino Nyonso Nadina Esanga et pourquoi pas na Imoko na salon coiffe Ndoumé vient nanga moko vie Johnny ko grand frère levé Rambo des Arabes toujours na pesi mbote na Ojengando international ba nous soutenir émission www.potonapoto site ya solo www.potonapoto Nzambelanga asunga bino bokende liboso